Ma mission TV, le miroir du monde. Na ba 10 francs. 10 000 francs na elonga na. 10 000 francs na eza elonga Kabila na Félix. Mbongo yo kolia na mboka yango. Ah, nga la pesa 1 centime ya tela biso ni elonga nyama. Baza be euro te. Soki bazaki be euro te bakokocha bango na mbongo. Bango baza be euro te bakocha bango te. Bachaka déjà be euro. Ya sepeli ko yoka parole na yo mais de vivre sur en décembre mais décembre turo. Et Simbate ba coopérer tout le monde a ça non des alliés ça va brûler le marché na des présidents de l'Obabongo oso soki o check Kabila chef sortant a chelo ngina na photo na tenambongo na so par rapport à nini par rapport au mboka o marché na des présidents photo de l'Obabongo te photo président Fachi po ya bo c'est la biso makambu Fachi a sala alliance na mutne Kabila bon c'est rien à regretter la forme hein. Et pour féliciter, abakanga ikanga boko kanga ba chaîne amanda 100 000 ezalaka pour kanga ba chaîne ba luka mbongo ba kulu ba kanga ba ngote pour kanga biso konyo ko na kali fungula matinga majo pas président Boulala salango ezane yé moko président Boulé mutangote le meilleur dans gara de la nation 10 000 francs basali ya mokimba wana na sepelite elonya Kabila ko kozala katite président travailler yé moko so sala mbongo asika elonya na yé moko ezala Kabila atika président Fachi atamusa mboka ye moko kotuma biloko ba mama donc chaîne ba policier ba utaka lufungula papa tozonyo kwa mebele bazokufa message comme vraiment et que ça la biso vraiment moins bien bon bona ngai solo sala ngene sala mité et sala marade alors bien là bon ma bisi la zo 1 centime na 50 zai ba 50 centimes. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV chaîne à référence, merci vraiment na bandeko tout. Botala biso partout dans le monde. Alors Martin invité sa fusée Solali Kambo na kati ya Zando. Donc grand marché na biso tout oyebi ke bandeko boza libanda na niveau ya poto na Afrique partout oyebi Zando na biso ndenge ezalaka nde ba mama balukelaka bana na bango ya kolia ba minerval. Alors na pesi bino ba mboti ya partout dans le monde bozali kotalanga ba bonne fête na bino nyonso po toza déjà na décembre kalate tozali ko fêter. Alors ma mission TV tokoyi awa na Zando nasi bomo na population ndenge ezali poto la sabino réalité ya bandeko na biso nde bazali ko vivre na kati ya République démocratique du Congo. Est-ce que évolution ya malonga ezali to retourna bandeko ba changeaka ba mbongo to retourna ba mamo batekaka ba jeune batekaka évolution ko vivre na bango pona mois ya décembre poto kota janvier 2020. Alors merci vraiment na Pablo Sita l'économiste. Merci na maman Anto Aluta. Merci na bandeko tout bota la biso. Tout ça surtout poto solana bandeko évolution ya ko vivre ya batu na kati ya ville de Kinshasa et puis na République démocratique du Congo pour na décembre 2019 et puis entré na biso nde tozali kokota na janvier 2020 ndenge condition ya ko vivre ya batu comment évolution batu bazali ko somba biloko comment batu bazali ko vivre awa na ville de Kinshasa. Alors bandeko baza tellement ebele awa tokosolana bango pona bato ya dollar mais ezali komata à part ça biso tutoyoki ndenge 10 000 francs congolais ezali kosalema toyebite po bato ebele babengi biso balobi 10 000 ezali kosalama elongi ya ex-président Joseph Kabila et puis na président Félix Tshisekedi. Alors tokosola vraiment la bandeko bazali a poto tout na ba question nde bazali koteka donc mbote ndeko komona na ntopusa na moko pona bason ya makelele ya musique po ndenge ezali bo comprendre toi nzandu mote ndeko nanga komona nga Fabrice. Alors Fabrice a tozali na Zandu grand marché na biso na Comex. Alors nalingi juste opesa message ma mission TV to koyi a poto laksa les Congolais de tous les partout ba la biso. Alors évolution ya Zandu ezande ni pona mois de décembre
to fêter déjà ma fête ne bandeko bazali ko somba biloko. Évolution en tout cas, mon frère, en tout cas, merci pour la parole. Je sais pas que la parole là, mais de vivre sur à décembre, mais décembre tout et si mbaté dans le colo, bah coopérer tout le monde a ça dans des alliés, ça doit polele. En plus la bio, va saler le biso que va tirer le coup de mouton, to se pela na été. Te voter président Fachi pour ya bon c'est la biso makambu. Fachi a remis ça la alliance na mutine Kabila bon. Ma mission TV chaîne à référence, merci vraiment à Bandekotou. Botala biso partout dans le monde. Alors Martin invité sa fusée Solali Kambo na kati ya Zando. Donc grand marché na biso tout webi ke bandeko boza libanda na niveau ya poto na Afrique partout. Webi Zando na biso ndenge ezalaka nde ba mama balukelaka bana na bango ya kolia ba minerval na kati ya Zando awa. Alors na pesi bino ba mboti ya partout dans le monde. Bozali kotalanga ba bonne fête na bino nyonso po toza déjà na décembre kalate tozali ko fêter. Alors ma mission TV tokoyi awa na Zando nasi bomo na population ndenge ezali po to la sabino réalité ya bandeko na biso nde bazali ko vivre na kati ya République démocratique du Congo. Est-ce que évolution ya malonga ezali to retourna bandeko ba changeaka ba mbongo to retourna ba mamo batekaka ba jeune batekaka évolution ko vivre na bango pona mois ya décembre potokota janvier 2020. Alors merci vraiment na Pablo Sita l'économiste, merci na maman Anto Aluta, merci na bandeko tout bota la biso to ça surtout poto solana bandeko évolution ya ko vivre ya batu na kati ya ville de Kinshasa et puis na République démocratique du Congo pona décembre 2019 et puis entré na biso nde tozali kokota na janvier 2020 ndenge condition ya ko vivre ya batu comment évolution batu bazali ko somba biloko comment batu bazali ko vivre awa na ville de Kinshasa. Alors bandeko baza tellement ebele awa to solana bango pona bato ya dollar mais ezali komata à part ça biso tutoyoki ndenge 10 000 francs congolais ezali ko salema to ebité po bato ebele babengi biso balobi 10 000 ezali ko salama elongi ya ex-président Joseph Kabila et puis na président Félix Tshisekedi. Alors to reçoit vraiment la bandeko bazali a poto tout na ba question nde bazali koteka donc mbote ndeko komona na to pousa la moko pona ba son ya makelele ya musique po ndenge zali bo comprendre toi nzandu mbote ndeko nanga komona nga Fabrice. Alors Fabrice a tozali na Zandu grand marché na biso na Comex. Alors, nalingi juste opesa message, ma mission TV, to koi a poto l'arsa, les Congolais de tous les partout à la biso. Alors, évolution, il y a Zandu et Zande Nippon en mois de décembre, to fêter déjà ma fête, ne bandeko, bazali kosomba biloko. Évolution en tout cas, mon frère, en tout cas, merci pour la parole. Je sais pas que la parole là, mais de vivre sur à décembre, mais décembre tout et si mbaté dans le colo. Bah coopérer tout le monde a ça dans des alliés, ça doit polele. En plus la bio va saler le biso que va tirer le coup de mouton, to se pela na été. Te voter président Fachi pour ya bon c'est la biso makambu. Fachi a remis ça la alliance na mutine Kabila bon. C'est rien à regretter la forme hein. Et pour féliciter. Mais président Félix Abay sont comme président pour fêter bien en décembre. Makambo za malonga. Ya to ko ina zando à l'aise. Côté on va ça la boue, on va donc ça boue, on va te mbonga ngoso de vivre ndeni. To comme na ngolo bien ndengani ku. Congolais moi vivre bien ça te mal à l'aise eleki. Mais de regretter la faut ku faire la ngote. Mandat était si là. Alors bino beko wana nyoso boyoki. Alors bolingo pesa message nini pona ngo. Poto ebité soki mbongo ngo ko sala matoko sala maté. Alors 10 000 francs yelongi. Il y a ex-président Joseph Kabila na Félix Tshisekedi ne bozolo bela bino bolo bango boyoki ngo ndenge nini. Bon pona ngai soki sala bien salamité et sala marate. Alors bien là bon ma misila so 1 centime na 50 zai ba 50 centimes. Po
Bonbon la biso Congo za na valeur, atie la biso ba 1 franc, na ba 10 centimes pour Congo bon 500 fois sa valeur. Soit tu biso 10 000 francs, les aga bomi peuple. 10 000 francs déjà là. Mais wana zo tsawana 5 000 gouttes de bouma circulation monango. Alors on l'esprit on atie la biso ba 1 franc. Na ba 10 francs. 10 000 francs na elonga na. 10 000 francs na eza elonga Kabila na Félix. Mbongo yo kolia na mboka yango. Ah, nga la pesa 1 centime, ya tela biso ni elonga nyama. Atela biso ne nyama pour ça la bien, mutu te nyama. Pour nyama ça la bien. Alors message pour na ko vivre na bino na Zando moni ndenge lo pesi message. Bon message kaka, to vivre par la grâce de Dieu le roi congolais. Congolais vivre toujours comme ça. Mpaya. To vivre toujours kiyaya. To vivre peka kiyaya. Mais mboko za biso to votaki poto mona changement. So changement zali kulu ne kosila. Po so changement za muiba ko ke yibate. Ake bulo akoluka zo mbongo na pokwa ake ala polo ba obima. Mais so changement za te kulu le osane ko baksama. Tuka na suki na wana. Alors suki atozo bande ko misusu. Alors pona bande ko misusu bazali ambote papa. Bonjour d'avance. Comment on Comment on a Abdallah Japon. Alors toza na Zandu donc na grand marché na biso to pona évolution ndenge bozali ko vivre et puis circulation ya ba makambo belé awa. Olingo pesa message pona décembre pour tozo fêter. Est-ce que mouvement eza malamu na Zandu na biso? Mouvement eza mabe. Ce qui est important, to vivre pour ça vraiment ça. To vivre. Faut comprendre biso toza na Zandu. Mouvement embouteillage ezali et puis na ba na Zandu na difficulté makasi. Bali wa mona conférence ya sa cop ba misano ba pesi biso te eza na mzele zoya. Président lobaki to fêter boye. Boye yango eza te ke no ba koma maltraiter peuple congolais surtout biso ba jeune. Au mona soko sa no cop no ba soda ba ye surtout auta kalufungula. Ba ye ba kangi bino plus de 5 jefan. Ba kiano a chamna ka cho dernièrement 2 personnes ba to kufa kalufungula. Et puis ba tika ba do tika kaka te. Ne tika te ka ba fixation bo so kutika fixation TV na te ka bo. Ba la ninga ba kangi ngai. Ko nga ba kiana nga kuna kalufungula bisi ko mesenga tibi 70,000. So ngai na ba nga ya luwa mbongo ba na nga ba kolia nini. Sko bazo kanga bino pona ni poso to moni to komi na décembre ko kanga ko mama kasa après janvier batiki na bango. Ba ba biso po ba fêter malamu mais o bazo nyokola ba peka ba congolais lokola bango. To so yiba te to so luka. Muninga za moi 10 000 à seulement fixation teki moi 15 000. Abe 5 000 bana bakelia. Où est le mal? Boko mi okanga batu bale pamba na tayo moko ndeko na ngai. Alors pona mbongo balobi bazo ezobima 10 000 francs na ebite soki ko pesa message ni o bache bande ko belé tozo bate soki ya solo soki ya lukuto bache elongi ya président Félix Tshisekedi na ex-président Joseph Kabila 10 000 francs. Papa pona ba 10 000 francs wana na da concerné te wana da loi e uti likolo. Nga zanga moko na majorité balinga majorité pas président Boulé la salango eza ne yé moko président Boulé muta hotel e mena taza gara de la nation Eza lango mabete te eza mabete président ne muta su idée na eza oli elongi ya Joseph Kabila na Félix bilongi na banini etalinga tanga posa na mona ba petit coupi wana sala biso pe to za la bien na ba degré mususu. Alors moi message muke par rapport ya Zando netoza awa alors vous avez déjà bien, beaucoup vivre bien, beaucoup fêter bien. Message à Souka, honnête de si, na ba comportement oezo le kana Zandu surtout. Toza na poto toza la kimia, mutasala ateka ka keti boy. Aloteka keti, mutateka ka mapapa. Aloteka mapapa za l'aise à condition que tant ba ko boka ba bien na bango ba tike ba pesaka. To pesaka. Ko tumba biloko ba mama. Donc, ba policier ba utaka lufungula. Papa tozonyo kwa mebele bazo kufa. Ah message comme vraiment et que ça la biso vraiment moi bien. Alors comme pas ba konzi. Alors comme pas ba konzi merci n'habite maman so boza message loba. Ba maman bango bazali awa. Balobi Zando ne yango obo ka Zando ekenda sango mbote mama. Mbote. Alors maman message muke toza ana Zandu tokuti bozote kabiloko ya bana ba ketch ba sapatu. Alors évolution ya côté kanabino ezali ndeni pona mois de décembre tozokota déjà janvier 2020. Côté que za te mbongo emona na te ba futa batu po biso to teka bien. Ba fonctionnaire ba futa mama te ba futa ba fonctionnaire ba papa po to teka bien mbongo zo circuler te. To vandika to tala na biloko. Alors balobi boko fêter très bien yango tozo tuna bino soki mouvement est fait c'est Rosandé na Noël na bonane. Tozo mona mouvement fait te mouvement ezate.
Alors merci papa pesa pe message muke toza tellement ebele na bandeko na kati ya zando mbote papa mbote. Alors moi message muke na mouvement toza na décembre toza déjà na zandu pona ba fête ndezoleka olobini pona message Papa mbongo nezomona na te na zandu mais ba policier ko kanga biso chaque jour ndeti nga na uti kalifungula depuis lundi ti lelo kanga ki yo ba kanga ngai kaka boy ko kanga ba jeune amanda 100 000 ezalaka te ko kanga ba jeune bato baluka bambongo bakuna ba kanga bango te kanga biso awa konoko na biso na kalifungula kolia bi eza te mbongo eza te na zandu bango bazokaka kanga biso kanga bino pona ni eske yo oyibi te osale loko te ba kamba mo bakanga yo boye papa biloko na nga kopi yango oyo ozokombola biloko yango totala ngo nanu batutu bamona biloko ako tala biloko ako fort de risque mais bakangi nga 3 jours balenga 100 000 na kalifungula kombola nga Michel 3 jours na kalifungula 3 jours na liete na melite basenga manda 100 000 colonel ala kalifungula azonokola ba jeune fort azokende abimisa bango badiamba ya lokuta le faction nyonso watone eza lokuta. Alors merci vraiment maman pe alinga bakisa mote mama mbote papa pona kokanga bango bana rezo po tolombi miyibi na bango bazali babiso bakoza bashase boye omoni ka azoteka shase nzoka mutu ashase te nzoka miyibi bato bakokanga bana rezo po tolombi bango bazozwa omwa boye batie bashase nani pe mobimba ketekei do bakanga bana rezo tolombi miyibi toteka te desembre ozala mwete lelo le 20 toteka te oteka nde tozoteka te yango tokomi wapi lelo soki le 20 de mouvement eza te tala nde eza nde eza polele biso tovivaka awa balobi bafuti deja batu yese luku bafuti batu te mpo so bafutaka batu so bafuti batu nyonso circulation ebungana te donc circulation mbongo eza te piaka merci bandeko badeklare balobi mpo aloba bazoloba tokata te tokata pete mbote papa na biso. Alors toza lelo na zandu awa toye kokutana bino etake bakinois bana kin partout dans le monde bazotala biso par rapport à bacha par rapport à makambo ndenge ezocircule yo moni évolution ndenge na décembre. En tout cas évolution eza mabe match eza mabe 5 jours yango oyo zwa caméra banda filmer tala ati kuna tala kwenti kwenda na temi na mesa muta osomba zate 5 jours yango to votaki yango oyo Kabila zonga na ye po tonyokwama po Kabila bayokali na Fati po banyokola biso Fati to comprendre te mbongo eza te mbongo ya te toteka te tozoteka te balobi bazosela bino 10 000 francs na bilongi nde toyoki peut-être yo moni ndenge tokobomana moni mbongo wana baliango bango moko tobomana ye Kabila aboyaki elongi na ye kotala mbongo na régime na ye sikoyo komi na régime ya moninga alinga tia elongi na ye tolingi tomona elongi na ye te elongi na ye toboya yango mbongo ezosala tolingi mbongo wana te baliango bango moko oyo asinaka molaka tokolia te. Alors merci bandeko mosusu bazali soki bakoloba donc partout dans le monde toza surtout na zandu po tolakisa bino évolution ya ba jeune ndenge ezali kotambola. Alors ma mission TV tobaki tokozala ba jeune nyonso vodu filmaka ndenge olokota basapatu ya bato tala kaka basapatu ya bana. Alors tozala ba jeune toba tosola ba jeune mbote papa toana zandu yo les gens ngindi atongini na koteka eza te depuis tovandaka koteka depuis ntongo toteka te mbongo eza te tomona mbongo eza esikile te toyeba te soki ya ndeni mpona no mpe décembre tu opia mbongo emonana te. Alors message moke balobi dollar ezaka toujours soki 17 000 kote mosusu 18 000. Alors nalingi opesa message moke biso mpe toyoki soki 10 000 francs moko ezosalama opesa message bambongo wana toyebi yango te tolia na biso bambongo wana te bambongo na bango so basala batiaka na bandako na bango mbongo na biso tolia yango te tolingi elonga Kabila na mbongo na biso ya Congo te akende na ye régime oyo eza régime na ye lisu te akende tobosani ede na Congo. Alors évolution siko eza ndenge nini par rapport ya zandu nde bato bazokota bazosomba biloko mpona décembre awa barapporte yango na Noël ya sute wani discours président eti lelo dollar ekitaka te bokomprendre te. Alors est-ce que lisola 10 000 francs pardon mbongo balioka bango na bango biso te topo makambo ya kutu te mpo ayoka soni libala na bango to ya jus baola eti alliance basuka na bango bango kuna
Alors merci ma mission TV, chaîne à référence maman Anto Aluta na niveau à Bruxelles. Vous allez toujours côté la biso Bagi Mingele partout ba Pablo Sita l'économiste. Donc merci vraiment. Merci. To poser bandeko bazali awa toujours zandwa. Hein? Na rythme rotambola bandeko baza tellement ébélé awa. Mbote papa. Mbote papa. Alors, batutu ba la biso partout dans le monde. Na lingi juste on peut sa message moko par rapport à l'évolution, il y a Zandou Nezali, et puis décembre 2019, donc on est déjà janvier 2020. Bon, pour décembre 2019, donc on est 2020, vraiment, décembre, ça a un succès, l'impact, il y a un bon circulé. C'est-à-dire que, nous sommes que Zalina nous présente à l'autre pour la biso. Mais pour le moment, c'est pélaté, de vivre à Gadoliaka, de Tekaka. Mais pour ma belle amoni, 10 000 francs basali à Mobimbawana. La CPLT et le Nyakabile Koko Zanakatite. Président travaillait moko sur un salambon asika. Et le Nyaye moko zala. Kabila Atika, président Fati, Atam Samboga Yemoko. Abeti 18 ans, Tomoni et l'eau morte en Mboka. Atika, président dans la mandat Mogonanu. À travailler moko na ba idée na ye tout le monde a yango. Alors merci vraiment. Vraiment, la suki wana. Na allo ba na ala posa lo. La sami sami est répété, on pose pas. On va pas la mongo ebi masika te mama. On a budget ça va 6 millions. Alors tout le monde le long dans Zandoa étant que coopérant de Tolobara Bacher na biso ne bozali toujours pour aider population na biso po basomba babiloko. Alors évolution ya Zandoa ndenge nini po biso tout moni ne dollars et mati na ba 6 millions penda ba teki pour na budget na ebite soki ko pesa message nini pour na évolution. Ah ya wana longola. Pour na ba 6 millions na wana ba distraction. Omoni mboka na biso oyo somaka mswe tala neti na ngonga oto oteka me omona biloko evanzika. Basala bo mengona bona ba famille na bon biso malem nde su esimbaka ba 6 millions madon to ba ma position na ngote. Bachaka 6 millions mais to ba rater 6 millions okendaka wapi esalaka nini eza 6 millions omona kaka kilo ezaka. Alors na nini juste na tout na question par rapport à 10 000 francs oyo ezali toujours ezolinga esala mapona elongi ya Joseph Kabila et puis na Félix Tshisekedi. Yo moni ndenge ni pona 10 000 francs. Ah papa dala neti bloko wana. Tant total kana tant ya président Joseph Kabila non. Est-ce que to mona sala mbongo ne longi na non mais comment na tango mninga to mona ke c'est le mninga. Comment on a gagné ça ne va pas dans beaucoup. C'est comme si on marchait dans des présidents de l'Obabongo. Soki Kabila, chef sortant, a tué l'onginae na photo. Na tenambo, on ne sait par rapport à Nini. Par rapport à l'autre, on a marché dans des présidents de l'Obabongo. Donc clair, ils ont été dans Rambo quand on est au monde. Donc on est concentré pour la biseau et aussi Baraka. Yo, c'est pela on te 10 000 francs, ya biloko. Ah, ya na donc on a CP là makambo wana te baluka solution na yango ngana CP nango te. Alors merci ndeko. Ah merci ndeko na ngai. Mbote papa. Mbote papa na ngai. Alors moi message muke ma mission TV. Mais bon circulation pene zo sala maté to souffrir kaka to bunda malem mais biso na basi na biso ya koluka to bunda malem mais moi message moi to ki ya muke ya babi ka 10 000 francs mobimba biso ki 50 000 to yebi on a coûté pandani partout 10 000 francs mobimba oh ba pandani partout zo bima na elongi ya Joseph Kabila na Félix Tshisekedi na ebite est-ce que oyo ki pe yango na yoka ki yango mais ngana na landi yango te mais to senga na gouvernement alimbisa biso moi muke soki aza pena ya mutu ya nzambe ya solo azong c'est biso ta ba 1 centime na place c'est la biso ba mbonga minene po ba mbonga minene zo mbuye biso makasi et zo mbuye biso même mutu ko yo so meloko
na 10 000 francs mobima akochange yango ndenge nini le mosusu na ntongo ateki te en tout cas eza passage donc ça na bapetite coupi par rapport ya ba 10 000 wana likolo ntango okaki bilongi ya bato mibale eza na kati wana na 10 000 francs opesi message te baza baeuro te soki bazalaki baeuro nde bakoka kotya bango na mbongo bango baza baeuro te bakotya bango nde batiaka déjà baeuro bango baza na bomoi mais tosepeli nango kaka te bazongisa biso kaka bapetite coupure na biso merci. Merci vraiment, ma mission TV, parce que baza tellement ébélé au bazo sala awa. Donc, toza bande ko baza na ebité soki pour opes. Papa lobinini. Tshisekedi. Alors, merci. Pa maman, boza message pour opes pour l'évolution Zandu. C'est ba maman boza la mbongo. Pa maman ba bi ba moté, bazo fêter bien, ba maman baza mbongo. Donc voilà, merci ma mission TV, chaîne de référence. Ma mission TV, le miroir du monde.